Shalom na binonyo soto bopona radio télé toi du ciel payo wapi bozwaka ba révélation kitoko parce que chaîne ezali 100% chrétien eza chaîne ya révélation pe ya délivrance ya ngwana na tout ça bino te nzambe apambola bino na fidélité na bino bopona chaîne oyo et merci na PDG na biso pasteur Miko Batika pe mama Liliane pona likanisi malamu nzambe amona bango. Alors na tranche na ya témoignage oyo bolingaka mingi na yambela kibino balelekaki pasteur Enoch Pasteur Enoch Kabongo, tout ça qui première partie na si bolanda qui ont ebele botika qui na ba question kotuna et a promettre bino deuxième partie zali ya modo tout kota na deuxième partie a kota vraiment na mosda tel c'est so ba combo o ya ke ndeko kuta kuna ba combo na ba cri wana biloko na nyo surtout atel sabiso parfois to ben la ba cri mususu par ignorance nzokande eza ba cri o ya monde tenait baptisé ya koloba mingi zate na ko ya mbela bino mosai na nzambe et to kota mbala moko na masolo na biso Mungu na nzambe na yambio na kombo na Yesu. Merci pasteur Musale Nzambe invitation na yo kutana koiba kusola susu témoignage ya mibale kutalisa bato vina ndenge na ndaki donc merci na ndimi kwa invitation na yo merci beaucoup. Merci pasteur Enoch na disponibilité na yo ndimi ebele baningaka te mais yo ndimi uzita na yo pona ko édifier peuple na nzambe ndama pambola yo. Alors malobezaka na ngambu na yo to kotaka mamoko na promesse la kaki biso parce que mondela lobi la promesse est une dette la kaki biso kotalisa biso malobezaka na ngambu. Merci na bakete le posenga na kino simba kisi ezalaki pona botama kina famille ya passe. Fa moko ya konyoka makolia pasi kokekituka makala kosomba via pasi. Ndena kutana kina camarade na ngambu na bazaki grand frère. Ndeza kina kisto moneke ezalaki kolata malamu via malamu. Kana moni na tuna ki na etekisa kina masolo na ye nde ayikopesa ngai bakisi wana nasombaki ba parfum na lelo te totanga tina ba kombo ba parfum bele bato bapakola baye barate nde ayikopesa ngai bakisi wana akomoni ngai ba kombo ya ba demo o isengaki bakota na nzoto na ngai abifokisa na prière na kati ya toilette à partir ya 0h to yango 0 eza 0h makamo nakendaki na toilette to na toilette nasalaki lettre moko na kombo ya lettre S la tina lettre na croix na 4 de croix na S et na tia lettre 2 na bandinga la lettre 2 na lettre M O na un de démon na bengi ba kombo tango na bengi 667 na bengi kombo wana na mona ki eloko moi koti kati na ngai e bani ko sala na yaki ko zo ba démon na partir butu ba démon ba koti kati na ngai na taki na 8 démons oba yaki kati na ngai démon na ba démon ya condition oyo bazo travailler na ngana musala démon liboso na lo baba tu bazo landa nga boyoka kombo ya ngopeza kana kati ya mutu moko na mboka oyo démon liboso benga ki démon na ko zo démon oyo kombo ya mungulu babisinga moni démon oyo aza démon muyibi dia mungulu abisi zana kombo oyo ezana mutu mope na mboko kombo na ngulu tobi aza sute abomoni ngazo yiba mbonga gouvernement démon wana za démon muyibi démon na kati na ngalo na komaki oyiba ata so nazo yiba bato bamona ngai te kombo na démon dia mungulu aza démon ya muyibi evanda kati na nga ina komaki koyiba makasi do na okota tina banda kwa bato pona ni famille na famille ya passe famille ya pauvre sako ya Yesu na monaki démon o malamu na bana koyiba na yiba babiloka bato bena banda kwa bato kokota poni démon azaki kati na nga do tinda nga koyibi pe batikala ko kanga ngai te parce que démon azaki kati na nga démon mibale oyo avanda kati na nga azaki démon babengi Michel Pollard aza démon wana na kutaki démon grave Michel Pollard yoka kombo sokoti Michel okuta tape ange ya nzambe mais kombo wana tape kombo ya démon do musota li satana azozoka ba kombo oyo ezali ya nzambe ba pesi batu na epo bo envier oui ça ça le côté démon Michel comme démon Pollard démon da démon ya moyibi ya mbongo do mona na bana ko kina ba coin ya za démon kaka za pona koyiba ba na ba coin do soki na coin na kuti mutu azoteka ngana koma wana bani ko sala ba kantaso na ngai na osala ba kantaso na nga ezalaki boso na osala neto mona mutakangi maboko boy eza sinya mabe mais mutu amiyebite so na tembo na bani koloba démon Michel Pollard na otinda yo kineska mamo azali na lingi mbongo nyonso azana so eza 3000 francs yelanga nyonso pesera mobutu
na telemi na bintu amona kana bena to telemi sika moko do misu na ngeta la gauche droite te atena ki batu bazo atena ki makelele mo batu bazo accident batu babeta masas ngana ko paniquer te poso note de mwana nga paniquer te na kangi maboko na oluba na obenge Michel Polar na bengi kinusu na mbongo eza na mesa mamana omona mamana ausutuka boy na kati mbongo ezate a comprendre te bo nini kati nanga zaki demo epanda ki kati nanga comme Michel Polar na bana ko zoba mbongo batina bakoya lezo mona mutu mona na auteka bo commerce zo mona na te mbongo zo mona ndeta mutu komi na coin telemina molimo wana bengana molimo wat nyosno mona mutu so telemina ko bana telemina ngelo ko sala ebanité ta mususu sana ba demo na do demo na atale kati nanga na mona ki ngo bala pona nini na zaki na Yesu masiate wana demo ya mibale na lebi okuta niti ba kombo o satazo ko utiliser ba kombo ka ya bana nzambe na zaki na demo mo so pesa kombo demo Magdala demo wana ya pesa ka succès asa demo ya succès do na banaki ko yebana demo wana ngene suki sikanga na okesoka na bengi na bengi demo Magdala so kuta na bible kuta Magdala pe na bible zaki meza demo ngana azaki kati nanga demo wana demo ya succès otomona ba musicien belé mingi baza demo ya Magdala a pese succès bini bozo banzembo bozo matimbe bozo bina sa demo ngabna ko mengi na succès wana so na leke sika kutu na kombo mususu ba ko pesa nga pis comme sense do kombo ba obligé niti mateo to ke lo ba obligé ba imposer yo na ko mengi na demo mo comme na pis comme sense na demo Magdala de demo à succès so risque na kombi mutu nyonso fo ya pembe nanga fo approcher nga pour ni demo na kati na ba sepela kinanga et nazaki na demo mususu demo wana siko ya succès so kozana ye eza na demo mo bengi demo moko musicien mo ba to kufa to tikabiso abeta kia lobi ja Thomas Kasakasa ja Jean Courage pour no kati musique ya gubu to yebi ya kufa azaki na demo wana moni kombo wana do abenga bola na bandeko nzembo moko ebeta na mboko bi ja Thomas Kasakasa aza kombo ya demo boko sanate to mona ki demo a to kufa biso na botanga kombo na ye ya to kufa demo wana zali ayaka pona okata vie ya mutu aza juste succès mais demo na ja Thomas Kasakasa demo o ba kotinda ye so juste succès yibani ya joa pa kata vie na omona kitanga ayemi nzembo bi ja Thomas Kasakasa ja Jean Courage pona nini wakati muziki ya bubu tumoneka umela kipiti akufa pona nini wana za demo ya kapona okupe vie ya mutu yebani osali kombo okumela te wana za demo za le kati nanga o avanda kati nanga demo ya succès ja Thomas Kasakasa azaki demo avanda kati nanga et na zaki suna demo bengi demo mo DS demo wana to kai musicien mon époque ya biso kala arena ki mwasi asa pina komba botama ki nango te ça kombo ba obligé DS tout monde qui me commone beleza ki na obwe ko pesa komo me commone o ba beleza ki komo sume wana ba obligé demo na zanini demo le botala bandeko o mona bana mibali ba to bola matoi ngana to blaki matoi ça demo moko ba obligé yo ako ça demo ala mwasi no ya butu photo bola matoi ala demo oyo comme na DS photo bola matoi ya omona ba musicien belé demo na vanda kat nanga obligé nga demo na deuxième monde za na babilo matoi belé lata asa mwasi mokuta asa mwasi kitoke belle fille alata bilo matoi belé kuta matoi ne tout ba oh so tango yo ndimi ko za succès ndimo ko mwasi akolongola ka lo ali to yo azana ngo akopesa ya omona ba musicien belé mibale tala bomba lati bilo matoi mibale atubule bloka matoi okuta bana basi bata mwana nzela atubule bloka matoi kate azana demo wana ye miyebite mais demo wana avant de kate na ye ba bengi demo DS to demo na vek na kutubule ki matoi na koma ifona lati pona nini na kute na mwasi ya demo wana et demo wana tani okoza tango balate pour ya sa mwasi no kono se planer chaque bouton ngada suna lali akoya pa aya ni 0 akoya a se présenter akoti kate na yo boko sansene nzoto okomoni physique boité spiritualité ayi na kati ya molimo boko sansene nzoto et na zaki na demo na do na bete yo tikali tokoloba yango na welsa batu ba demo musu batikali ndenge na bongo na kimotema ndenge nikolo kutana kinangana ndakuta ya nzambe na nzela ni na matea nini do na pesi bota nzambe merci bola nanga mbala sime ko yana koloba na pesi numéro na masapeli ko benga ngapote musalo na pose kinde libuso na tambola part côté ya sangana me difficulté makoki numéro na ngazali 082 938 05 41 089 97 76 269. Donc merci. Mbaleko yasima pour continuer ko banango nzamba pambola bino mozolanda biso na pesi mbote na pasteur Miko Batika na mama Liliane. Voilà, bolandi quelques mots ya ba demo oyoyo mungu na nzambe ayebaki ko lata bango surtout oya suke biso na suka bi demo ya DS. Donc asali allusion na ba mari et femme de nuit.
tant mosusu yo mona olali na butu bozolo tandoto loko olali na mutu nzoko olali na mutu to se retrouver yo so komi soki wapi na yebite yebaka carrément que ozana démon na déesse donc na makambo boye ozomi tuna po na zone yokwama parce que ba démon ande mutu bazo imposer vino bazo sa eso oyo lingo salate ya boye soko ki mamba boye esiko zali luka basai na nzambe po ete bayeba kosunga yo na délivrance to pe olandi émission on anzela étoile du ciel pasteur na biso pasteur Miko Bachika azana pe akosunga yo po na délivrance na yo okende na bénédiction ya nzambe voilà o ezaki émission na biso ya témoignage to comme vraiment na suka ya koloba mingi ezate quand ndenge ba promettre biso nzamba batela yo abatelanga po ete to kutana na troisième partie na biso a continuer biso ba kombo wana ebele ya ba kombo to mulaka na pesa ndoi na pesa boy na zongsa boy kombo wana nzoka nde oyebi six source na ngote ba kombo nsuza ya ko au continue ça est la mode pour bango batobe matopo to tala yango iska ba yebisi biso ya koloba mingi ezate donc pesi noka merci bozebele Gloire Bachika siko zane bolanda kanga Germaine Olungu na bolanda ka mama ni Bachika Mireille Mirador Sarah Elza Patou bozé belé Bachika nyonso tout bolanda nzamba pambola nous les enfants de la guerre nyonso tout nzamba pambola nous pona lelo na peska merci na pasteur no pona disponibilité na yo na pesi merci na maman Salomé pona espace kitoko apesi biso o émission qui me pa na bino na bo sanité ba o basimba ki caméra kuna sima caméra isemba chika et puis dej badi banga po ete ba image ko mabanda kuna bino voilà o ezalaki merci na ngai pona mama Liliane pe nzamba bosa na oteyo mama ya bane belé nzamba pambola bino pona lelo ya kolbaso ezate totomoka loboko to bino bye.